mibali papa oza komona ça veut dire bokoko ememi bato malembe na kobunga moto bosi mobali te na tata ya na butu me na moi mpo basala mpe kobezali facilement pamba te na butu ja basalaka tato ya boti yo oza na sa na ye kaka yo fi na ye oyo abimisa moki na se te abaluka koma mobali na yo kaka na ngambo ya bokoko siko bato baza na ngambo ya bokoko oyo bakangami na esprit na ya demo oyo bakangami na lisumu wana eske bakoki kotya litoi te mpo na koyoka yo mosa na nzambe ozali kobenda bato ete babima na ngambo wa ndenge nno azalaki kosala papa na biso tokoba na moto toli kosala pamba te oyo akokangama kaka na bokoko liyo eza kati na ye tomoni importance moko te na bokoko bokoko ele bato bana mwasi akufeli mobali bible elobi ete sunga veuve il est le père des orphelins le défenseur des veuves tokenda ngamba bokoko bakamati mwasi akufeli mobali veuve mutu ya pasi baye na bokoko kotia ye libanga kilo na motu pendaka ye na se ya mabele lokola nyoka petaka ye bakombo azoka makila yakimaka mambo mosusu bakamati lokola fongola balati ye na monoko mosusu balati ye basekela loketo mosusu batokoli ye mbola na nzoto partout tola balati ye lingwanda tous ces cérémonies là po bakotisa nzoto ya moto kati na esclavagisme démoniaque satanique po babanda koaccélere kolia bana kopebisa vi ya bana ndeko na ngai ya mwasi to mobali azali kolanda papa na biso Joakim na émission na ye biso tokoti mpo tosunga fongola miso bima na ngambo ya bokoko mobali akufi benga basala nzambe loba paster mobali na nga akufi bena ta yini biye elobi na nga toyaki mabe tokozonga mabe na bi gloire au Seigneur ndenge osi mobali na ngai kasi papa nasala nini basala nzambe akoya bakobondela okokota na dushe ndenge okotaka chaque jour normal osokoli ma esprit batangilo ya nzambe epuis toyaseli tobondeli mpona kochasse tout esprit démoniaque na kati ya bomoi na yo mpo ozali libre me tozomona bana na nzambe mobali na ye akufi obosani nzambe obosani bibilia oza kokende koliko tata mwasi bango alobaki topesa ntaba alobaki tosoma na masanga nzamba mpo basukolanga bakosokola na nini botutu nini yo ozali na yango na kati na yo mama na ngai tala aveglema ya bokoko ememi biso tala pasi bokoko ememeli biso papa na ngai ntango bakosala bikilakila wana papa na biso Joakim ekoleka ntango toko mwana liboso akomaki zengi oyo mosusu akendaki na balala tutie na voiture akufi mosusu kuna mosusu fièvre kanga ya koto tite akomola maladie pourquoi pamba te les cérémonies sataniques diaboliques mpona koaccélere kolia bilimo bapasai pempele te ozali branché na radio soyo kolanda biso tokomi na pas de réveil lamuka pongi lamuka réveillé banda kosala makambo ndenge nzambe alingi kokoteleki bokoko te soki famia mobali tokosokola te oba gloire à Jésus ata bosokolinga te kosala nge eloko te nzambe asa sokola ngai kokota kati na bakutimi te koya na manzamba wana te koya na ntaba te parceke taba egala mutu taba yango tomona basebe akufela mibali te babalaka te basepela botutu na nzoto mibali ya kitoko mobali oyo ezali te yo ozomona sote ekita te ozomona mwasi kitoko me na bana oyo ozomona kona mwa demo moko boye baluzaka na mibali te babene oyo basala oyo misisi babete oyo sifie kala pamba te ta mobali nakufaki yo aceptaki voi ya diable oyokaki mongongo ya bokoko obangaki bato ya mokili obangaki famille ya mobali na yo ntango bakotia na kati ya cheme wana taisika bapakoli yo botutu taisika ozali kokufela bana taisika ozali kobonga te ifo tomitinalaka mpona ezali kobona pasi katikati na mokili oyo émission baso Joakim eteya yo yo mwana nzambe okendaka ekesya me na ndako na yo oza na bikeko oza na babushi oza na singa loketo oza na bamayaka oza na biloko na nzoto na yo na sa mbetu na yo ezali nzungu oza na nzungu espesialiaka basimbaka te toutes ces choses là okomona bokonza likolo te il faut abandonner toutes ces choses là tikala pepele il n'y a pas eloko ezali na puissance koleka kombo na nzambe ezala mai ezala pilipili ezala ekeko ezali mille sans effet kaka kombo na Yesu yango tozali kobika nango bandeko na biso bokoko balembi te babengi Jésus nzambe ya bapaya mpona koaveugle peuple de Dieu babengi Jésus nzambe ya Israel bible elobi ke aimons-nous les uns et les autres baye na racisme kati na bonzambe baye na séparation kati na bonzambe bato ya modele ndenge wana bakoki komona jamais bokonza likolo peuple de Dieu lamuka tango ozali koprete oro na radio mpona koyoka mateya esengeli oyeba nini yo kosalela na kati ya mateya ozali koyoka
paso Joachim azali koteya azali kopesa o nzela ya bosembo nini ozali kokambola bomoi na yo bima na molimo ya bokoko bima na molimo ya coutume bima na molimo ya oyo ti ozali kokonfese nkombo na nzambe te tokomi na temps de réveil ntango ya bibilia kobanga tata to mama te azali kaka sorcellerie ote mwana ngai soki obali monakasa yo te na kibokoko na biso te mama yo moto olobi me nzambe akreanga na kati ya libumu na yo atindinga te na bana mwana ndeko na nga na kosala yango te bakosala yo mpe yo kote pamba te yo ndimila nzambe na biso balobi obebi na kobanga bakolia ngai bakolia yo mpo na ni oza site ya nzambe ondimela ndeko na ngai ntango papa na biso joki babi te basala nzambe barejoindre ngai bakota baparticipe mpona kotanisa oyo ezali okristo mpe makambo na bosolo mpona kolakisa oyo nini nzambe alingi yango tokoti mpona kotalisa verité ndeko nango yo prêtaka oreille na yo mpona kolandaka bemisa bokoko oza kolona kufa eza lokola bilanga balona babokaka mai te ekokauka ndenge yo osali ozoza 50 minutes ndenge mpona koyoka kaka bokoko okosutuka mokolo nzambe mpo bibi elobi akoya lokola moyibi akoya belo na butu apres émission akoya belobi na ntongo ayebani te akokuta yo na kati ya kibokoko akokuta yo na mafuta ngola ebele mpo bino tokokende mosoko mwana zili mafuta bino akomba tata na nga na mama na nga nakomba bokoko nzambe apongo apakoli makolo apakoli fase témoignake satanike fukoma bela kaka kombo ya nzambe kopakola eloko moko te mafuta te mai te kaka bobee na kombo na nzambe eloba nzambe nazokende kayu koluka mwalifu lisungi ya kolia bibili etesina te moto aluka po alia nayebi te nzambe nake koluka protege nga ekomatanga na motuka nanga protege nga tangosa ngai na kata motuka nanga yokamati mafuta otie na mbunzu osote 3 fois opakoli na loketo osimi bana ava bibotie nango na mbunzu tous ces cérémonies là ezali démoniaque satanique pourquoi ndoki mpe asimbaka mafuta eli kokoba ndoki mpe aliaka pilipili ndoki mpe apakolaka mafuta ngola me kombo na yesu ndoki akoresiste nango te tuna baye bazalaka na esprit ya kindoki oyo bazalaka basoso babongola mpa na yesu bayebiso stratégie nini akoka bana nzambe te kombo na yesu liboso na sorti ezalaka mwa patata akokoka te koresiste tanto dans le nom puissant de jésus esika ezali ezali kotremble esokobi na kombo ya nzambe apungu na kombo soki ya papa kingandi akokende te bobele kaka na kombo na yesu ndekonanga omumela ntango mona yesu kabajiti melokoko outi kishasa bapesa eloko ye nango na mikili na poto awa oza nango na kati ya maleti na yo otambolaka nango safe 10 ans mikili na poto na eloko wana napesa yo mama na nga abi mwana nga tia yango souvenir na yo quel souvenir moto asala ye ezali nzambe obimana libima mwana ozali kama mwana na ye mpenza personnel te me ozali mwana na nzambe bima na kati ya kutima libota na yo bimela nzambe ezali na temps de réveil na ndama te opeso joakim azali kotia longola distraction na kati na vi na yo merci bima na kati ya molimo na bokoko na kopambo toza na nzela ya singa kolanda émission soki bapela biso apesi susu maloba tokopesa souvent intervention ndenge Saint-Esprit akonduit biso à vous la parole. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Merci mokonzi ya mama igete yangwana tokolingaka yo makambo ebele obimisi awa yangwana nga nalobaki ete naza na besoin mutu moko kaka mutu oyo akoya mabala ebele bapapa ebele bamama ebele bakufi na poto mpona lifunda ya bokoko eyaki na avion meme si akendaki na ye te mememela ngai memela ye kende nango epuis lokola batelefone selere ekomi nango ntina bavillage ekomi kobeta bibembe tokomi nango bibembe elingi kokota na poto na baculture ya balaboratoire ekomi na afrique na bokoko na ndenge moko ya somo mais parce que na fongola tya baantenne tika napesa ndeko muta toko mfumu wa Kongo dia totela ndeko toko kuna ozana likambo ya koloba awa matoni buzako yokanga 5 sur 5 ndeko na 5 sur 5 tombola voande mais 5 sur 5 et puis kende rapide lokola mobali ko banga eloko moko te sokozana likambo ya koloba awa matoni vraiment na sepeli mingi pona kopesa nga sumaloba merci pona émission ya lelo na moni yango vraiment eza kitoko peut-être étant mosusu moto akopike mais eza nde émission moko oyo aza na likambo na ya kota loba kopike moninga te
eza enseignement moko matata papa na ngai nasepeli mingi après nakozongela mama Egete nano na likambo ya alobi ya Jésus viendra bientôt mais chapitre wana banda bakomango bientôt depuis 1480 ti lelo ayaka te nakozongela ngo après bamama mpe bino bozali parmi bato bozali kokotisa mabunga mingi kati na bandako na bapaster na makamba bokoko nakosangisa lelo kaka bokoko te na bapaster bozali parmi bato boza kokotisa secret mingi kati na bandako paster akopesa yo soki oil de olive banini kende kopakola na baporte banini obombi okoyebisa papa te na banzela mpe mosusu ezala bokoko ezala ne bakopesa ye eloko moko botumba na kati ya ndako okoyebisa papa te obombi yo moko me ntango ekoyinda kati na ndako yo papa okosalaka te papa se revolte lobi kaka mutu wana oyo yo ozobenga ntango mosusu mutu na nzambe abandi kokosaka te tala papa kuta azali ndoki tala boye siko na ngaki natuna nano papa zambwana mpo namonaka papa oza mutu na bwanya na mutu oyo azali kobwakela mutu bamaladi oyo babengi bambasu maladi ya nzoko bapoison bamaladi kirikiri na mutu oyo oza na ye na conflit oloti na butuku ete abundisi yo ndoki azali nani bon olimbisi papa oui réponse nga na kopesa yo nafongolaki mateya oyo na mokanda ya proverbe 6 oyo nabandaki na 16e verset eza koloba ete si makambo nzambe ayina na vi na ye epuis aye kobakisa ya 7e maboko oyo ekotangisaka makila elingi koloba ete oyo nja ekoki na yango manipulation nyonso ekoki kozala ete o kamino elekaka awa na pont oyo ngai nazotonga wese na ngai tika nakende kolongola de mabaya olongoli de mabaya okei osalango wese na yo butu kamino elekaki na ngamu po ekende kotombola babikedi bakimpuka bamasango etondi eza na bato na kati eza koya eye na pont wana ebalanse kamino lubwako ekwei milimo bato ekufi ya solo bato bakoloba kisimbe ezalaka awa nzambe ayebe te yo mutu okendaki kolongola lede mabaya wana mutu ekoze liwa ya milimo oyo maboko oyo ekotangisaka makila mpo boma na vi eza kaka teke oyeba ete na bomi bato bazali bakendaki bafundaki likambo oyebi mwasi wana abalukaka na intel mensonge eza na kati ya proverbe 6 oyo napesi yo bandaka na 15e wana monoko ya lokuta mwasi wana toyebi abalukaka na mobali te yo mobali kanda esali yo bitango koya nakoboma ye nakobeta ye oresi koboma ye te oluki manevre obomi ye ya solo yo mutu obomi ye me source ezali nini problème na biso na vi tosala ngo na Congo moko te azongi ayeba source ya pourquoi milimo bele ezali kokufa nalobaki yango source ya bibembe na Congo ezali ministère ya santé publique tout ce qui est là comme ministre na santé publique aza na maboko ya makila parce que il a permis automatiquement que bukoko baya kozwa licence ya art de guérison baza na taya bona kozala inspection na ba laboratoire bato oyo te baza na taya bona koyeba te bato oyo koma baza ko guérir bambazu sinoki bambazu ngo bango mo baza kozwa yango baza ko injecter yango sous na bato musu pona nini parce que misala na bango yango oyo mutu aza condamnable c'est le ministre de la santé publique d'abord ba chef à service hygiène yo sala clinique na yo okomona bata service hygiène komba koya ko sala inspection wese eza bien te e qualifié te futa ba man sala boy parce que osali clinique osali dispensaire mais yo sala maison no laboratoire banganga aucun jour okomona service inspection hygiène baya ko tuna yo la kisa biso ba kopo na yo oyo mutu babi kolo oyo soka maka jamais za ko melisa ka batu aucun jour mais na tikele maloba ponga na ya ko pesa pona prometa kile na ko pesa bino ka o ngai mo komana lingana kufela na mama mbukoko oya buzoberi na pesi o continue ebi soki na répondre te menga na répondre na Bible na mutu oya sali bambazu pa pesa ngo na mutu na mutu asalaki laboratoire bambazu yango ya bakisi yango bino nyonso maboko ekotangisaka makila nzambe aza na nkele na yango afula ntene mutatoko